Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na Ngote na bandeko nyonso o toza batali pe balandi ya réflexion nga love na lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude mpona korépondre motuna etunami eza na couple moko na mboka Angola bazalaki ensemble mobali akopera ndenge ezala kaka mwasi mpe akoperaka mais ezalaki na ntan moko mobali aye kokende Congo kotala famille na ye kokoma kuna mobali abali mwasi mosusu aye na ye na mboka Angola ntango aye na mwasi na mboka Angola ayebisi mwasi na ye te mama ya bana na ye te oyo deja azalaka ne kati na mboka Angola ke nabali deuxième femme abombi secret donc na lolenge ndenge ezaleli mwasi ya mibale mpe oyo yabalai na Congo ayebi te ke mobali azalaka mpe deja na mwasi mosusu kolala kolamuka mwasi oyo ya liboso mama ya bana na ye ya bana misato aye kodécouvrir ke mobali azalaka lisusu na relation mosusu toyebi te nini elekaki na kati wana mobali akangi biloko akei mwasi kovanda aye kobengisa famille bavandeli makambo na kovandela makambo mobali adeside kokende kovanda na mwasi oyo ya mibale siko motuna ezake oyo ndeko na biso aza na posa ayeba mobali ndenge adesidaki ake kofanda na mwasi wana mibale aboyi ye na miso baboti sikoyo mobali wana soki alobi azonga na ndako azongela ye mwasi na liboso bavanda ndenge bazalaki mwasi wana aza na droit ya koyamba mobali na ye uto aza na droit te donc mpo na ngai bolingo eza makambo ya motema eza na mwasi mosusu ata mobali asali ye mabe ayebaka kolimbisa alobaka ke oyo aza mobali na ngai akoka koboya mobali te parce que bolingo eza makambo motema na lolenge alingelaka mobali na ye ubia soki mwasi wana alingaka mobali na ye makasi ata mobali asali mabe azokoka koboya mobali te donc alimbisaka ne kaka mobali parce que alingi mobali ne bazalaka toujours ensemble eza mpe na bamisusu na basi misusu soki mobali asali ye mabe aboyi mbala moko ata mobali asengi bolimbisi akolimbisa te donc bato mezalaki azala motema makasi akangaka kanda donc so osali ye mabe atie mbala moko beton donc aboyi vraimen kolimbisa ndeka na utelobake bolingo eza makambo ya mitema po eza na moto mosusu alingaka makasi atake mobali to mwasi nasala ye mabe akolimbise kaka mais eza na bamisusu
ata lingaki yo soki osali ye mabe akolimbisa yo te. Mais mpo na ngai komi mwasi mobali deja afaliaki po soki azalaki na kwiti, soki azalaki na kanda, so mpe azalaki na bavertige, alingaki ayeba ke oyo aza mwasi na ngai ya liboso, aza mama bana anga oyeba ndenge nini alingaki koresoudre problème yango. Oubien soki amoneke motungiseleki kimi eza te mpona mwasi adécouvrir ata akendeki po akiboma moto nanu bie moto température na ndako nekita nsima azonga wana elingaki kozala ndenge mosusu. Mais oyo ezake bovandisi deja famille eyebi deja ke oza na deuxième femme, olingi mpe lisusu mwasi ya liboso te, okangi biloko na yo okei epai ya mwasi ya mibale, okoki kovanda na mwasi ya mibale, odeside na miso ya famille ke nalingi lisusu mwasi oyo te. Doki oboyi kondima mabe oyo osali, oprefere okei otiki mwasi ya liboso, ovalorize mwasi ya mibale. Alokomi esika okei, soki esimbi te toyebi te, olingi kozonga. Donc mpo na nga ou bien mpo na réflexion na nga komi mwasi na kozongisa mobali wana te. Na mabe asali na koyo kolimbisa ye po aza papa bana, tokutani tokosolola, obengi nga na yambi yo. Mais oyo ke ozonga na ndako na nga tovanda lisusu komi mwasi na mobali ekosimba lisusu te. Tango bovandaki na famille esika wana soki mobali andimaki foti na ye alobaki non naza na mwasi mosusu bolimbisa ngai na prefere naza na basi mibale, wana problemi engaki kokoma sikoyo ya mwasi oyo ya liboso ye nde alingaki kodeside soki andimi ava na libala bombanda, wana engaki kokoma likamba mwasi andima ubien aboya wana tudu bengi. Mesika ke yo moko mobali na misu ya famille ndimi koza na basi mibale moboyi mwasi ya liboso, oprefere ovanda na mwasi mibale okei olobi ke nalingi lisusu ya liboso te. Donc retour eza lisusu te epai okei esimba te okozonga lisusu te. Donc mpo na ngai okozonga lisusu te, porti eza ya kokangama mpo na libela yango nde eza réflexion na ngai, tokutani mbala sima.